Maman Ida, c'est une ancienne. Maman Ida a toujours privilégié la décision. Elle a privilégié. Même l'autre, ça a hors groupe la décision. Autre bien la banzonzing, bagage. Mais na gag moko. Elle a $30. Mais soit c'est déjà 3. $90. Soit c'est 4. C'est ça, $120. Na $120, non, voilà. On a $20 foutu là. Donc, naï, na foutelo nyongo. Il y a mois oyo $20. Na foutelo pe na mois ya avril. Leki nanga Amis kozala mutu malamu eza zoba te. Amis nga tango na bando sa théâtre na évité obi Max please mampas azaka mwana quartier ya ba Miss na 4. Amis, leader Amis pour la précision. Moi, je suis petit, m'en passé, na bimisa ye star vedette déjà na passé. Comment t'es diamant? Voilà. Lelo petit nanga, zo sa musana yo. Yeba nini ukosala. Yeba pe bakulutu bazali respect na bakulutu. Biso to na musala oyo ba vesi ya tulu wana ata mukolomo te totika o manke bango ba. Mais en tout cas ndako wana ya $20, nana ngo confiance déjà té. Na éviter ces andako pena ba tongi na mir. Za vena ndaku ba che ba tol bien en tout cas na éviter. Comédie faux ezonga na poto. Mais est-ce que mutu nyonso to o sepela bongo? Ka biso to uta na Congo to ya kosala ba spectacle ana Paris. Toto kendaka na ba mboka nyonso to tambola. Est-ce que ça bona mutu nyonso to zo sepela na mo? Mutu mso zo mona neti ka ke ndeni ni ka bango. Ndeni ka bango. Yango wana nazobisa bana List Boy Fondation eza groupe na biso to uti na musika to bundi na ngo to souffrir na ngo ba souffrance nyonso tango to zala wana biso mo to mona lelo oyo porte ezo fungwama mais on la porte bino zo kanza zo funga porte pour na bénédiction ekota mais porte eza pour na okota mona te faut zala maeli ngai na kokima te. Na kokima porte na mité va dinga te. Bon. Na omona de bato ba okima na groupe. Te. Na omona. Na omona déjà. Bilongeza déjà ba okima. Bon. Isaac News et Télévision. L'homme simple. José Young. Baptiste Mabiane. Bien l'image. Il y a un temps pour toutes les choses dans ce monde. So long, yeah, so long, Voilà, bonjour, bonsoir. Na batu nyonso oyo balanda kabiso na Isaac News et Télévision na pesbino nyonso mbote na yo bia l'image. Mama Karine Luta la patrona, Mama Ro lo sako na yo, lo sako na batu nyonso, Maître Baina très fort. Zo makasi na moniki moi santé ningana ki talaga batu biso bato banda to linga ko ningana soki santé ningane zalaga bien te Maître Baina vraiment zala bien quoi olukela ba petit lari ya kodame soko fandi mystique voilà en même konde lo sako na yo yuyu maku lo sako mama Aziza mama na JC lo sako mama Ro lo sako voilà Izawa Bino José Young l'homme simple bien l'image derrière caméra na pesombote bandeko affaire leader Amis na esobe na Mama Ida émission salami mais place yeko beba place Amis atangi kombo ndako futela combien $20 eza wapi eza na sa mai eza nini studio na kata katikati ngai na bana nanga misato tolala na chambre ya okata rideau chambre na salon mwana nanga ya mobale alala kawana na sana difficulté pasi
kuna sobe alobi ezama kiona asalaki bongo pona boyeboy côté musu balobi mama Ida asali bagafu il fallait pas sala bongo côté musu so amis tolanda vidéo bongo tozonga sima. Donc vous avez un retard presque il y a une semaine, 10 jours. Ok, 10 jours, 11 jours. Ok, bon. Il y a moi où déjà, dans une charge, le coup les retard dans le foot et loin. Il y a moi où déjà. Merci. Donc, il y a un problème. Où toi, moi, nini? Mars. Où toi, mars. Donc, moi, il y a mars, Oyo. C'est ça. Donc, vous avez un retard, le coup là, il y a $20. Dans le mois de mars. Ok. Dans le foot et loin aussi, Koyo. Merci beaucoup. Ok, mois de mars. Bongo, mars, tout ça fait en avril. Après mars, avril. Na avril. Bon, ngai na muke, maman, ngape na moi na bino, na on ngai mingite. Donc ngai na ofutelo nyongo, ya mois oyo $20. Na ofutelo pe na mois ya avril. Merci. $20 comme ça on tourne à la kimia. Merci. Donc et ça il y a $40. Donc nga na ofutelo ngo déjà. Oyo wana. C'est bon. Merci, Nzamba Pambola. Donc, on sir de Moutuno sur aux Alakimia. Comme ça, on Lukandeka et Rolia. Merci beaucoup. Mais en tout cas, Ndako a $20. N'a pas confiance déjà. N'a évité ce Ndako, puis n'a pas tongi na mir. Vous avez Ndako, bache batol bien, en tout cas, n'a évité. Mais na linyango, na linyango tout à l'heure, awa, voyage Ezali, président l'a dit, Sobeke Jesali, contrat Ezali a eu contrat, il y a voyage, il y a Italie. Fois que ndeko beta et puis a décidé à même un groupe naïe. Yo po combo na yo ça na kati mama Ida. On va dire théâtre ezo futate. Yango théâtre ezo futayote. Faut que des potos. Théâtre ezo futa. Voyage oyo eye ko ya. Nzamba lola asimbi motema ya papa na biso président na biso la dit sobe mutu montre. Vraiment papa merci na oyo. Osali pona biso pona groupe na biso Liz Boy Fondation pe mama Ida kala mingi te azomata avion pour akene mboka Italie. L'a dit et sobe mon papa que j'aime beaucoup, président vit de loin, hein? Mon papa aussi que j'aime beaucoup, Mukwata, président Tito, président Mbatasia, papa Lianzi. Ozomwa papa ngana otanga papa na ya batonalité wana. Ah ojuana bango. Ba na kokaka bango makasi. Ah OK. Na donc mobile nyonso so ni ba bengi ngana tournage. Mobile nyonso ba opesa nga ya tonalité zawana. Oyeba ko jouer ba jouer te ngana ko jouer se yo. Na okota kati na yo na jouer se yo po o jouer to jouer bien. Tableau na biso za kitoko. C'est ça tout cas. Nga échec te. Voilà. Bandeko yango tolobaki na Congo ba leader na biso balinga bato ba pembeni bake liboso te wana nazozo na côté sobe na di ke mama Ida relation makambutu ezali mais ba leader baliaka bangumu majorité baliaka mwa mingi bangumu bango oyo ba accompagner bango mike kaka omoni siko conséquence et suis président Ladi Esobe suye que pourquoi bako sambusa boye pourquoi batumbi ndako na ye bobungisaka boliaka na baninga Esobe mingi ata na nino bando sala balobi Esobe penza aloboko flambeau ezanga te émission yemo pandimi aloboko flambeau Esobe apasukaka te ndenge ezalaka ke simba mo eloko Esobe asala yango te voilà yango résultat nango yango tomoni yango pa mama Ida abanda théâtre kala azakaka bongo mais oyebi banzoto mama Ida wana soki penza banzoto oyo bato mindele balingaka
soki pena misimbi a poser mutu moko afandi mwasa lelo na lobby nzoto moko enzulukaka te nzoto moko echangeaka te bato amandu babenga yango nzoto moko balobi susu abwala de susu abwala wana bazaka basusu moko basoso moko oyo bana bazoya bazokola me batikeka bongo eza banzoto bamama yida baza nango me tosoki kaka na me wana bozangi mama Ida esobe peta mosu bakopesa il faut za organiser toyebi ke poids kilo 4 personnes 4 bana kotangisa bango eza facilité mais $20 ndako yango $20 eza ndenge nini toyebi te wana aloba nano ka bongo toyebi te mais nzambe asunga esobe asiliki fort alobi leader a miss abebisaka kaka leader a miss place yo ozali obebisaka leader a miss il faut yeba okontrolaka émission ya kosala ozokende na émission surprise eza bien mais biloko ozopesa yango na nsima kamera likambo eloko osali wana ezalaka te oloba na monta pe osali eloko moko pe tokoloba epa bamama nyonso opese bango basiper siko pourquoi siko oyo kote na bino pe wana mwana chango lokola kote yo uti opeseka $40 nayebi te soko memelaki liputa nayebi na nga te po soko mema olakisa de ye opese kaka nini $40 wana ya 2 mois pourquoi pas kolobaki na ofutelo ndako yango na ofutelo 2 mois ki obotanga kombo ya montate oyo bofutaka ndako bandeko tozala na mwa sagesse ya kosalela makambo bato ebele bakabaka balobaka te neti biso oyo deja toana molimo ya libéralité tala kokaba eza mpona motu nyonso te toza na 9 don 10e do eza don ya libéralité ezaka mpona motu tu te soki okabaka te komitungisa te soki mpe moto bakabeli te komitungisa eya don na ye te me eza na bato bana don yango bandomona ata yesu ntango azokende ava asalisa moto to apesa moto eloko balobi jésus mi en compassion de jésus compassion emati ye na motema nde asungi me soki oza nango te wanda ozalaka mativi neti oyo ndeko na biso lider ya miss wana eza vrai mativi ya kosakana te vrai mativi ya kosakana te il fallait pas otanga kombo il fallait pas oloba ba makambo wana il fallait pas mais to sala nini ise salami déjà babolimbisi déjà kone sobe alobi ke ezaki makiona de bobetaki mpona bana poto oyo batindela bino mwa code mais na ndimi te soki eza bongo ezaka intervention banini mais likambo mama Ida lobi eza ya solo aza kuna na Petro Congo aza kuna kota ba chinois so leki nini bakina na mai etondaka eza bongo akosite voilà bandeko wana ezalaki conseil ya opesa leader ya miss ke changer façon ya kosalela makambo pesa loboko koto emona te ekosala kitoko na elengi bombana sala émission tuna ndenge ezalaka bakeso mosu mpe bongiso obala te osala boye te eza babizarre yango wana sikoyo comprendre nani asopelaka mpe mai mpona babiloko wana bakeso moko très léger nayebi ke oza comédien mais bongisa obala te mpo anini oza na bana combien wana eza makambo ya émission na yo te yo okei otuna obanda émission ndenge nini obanda théâtre ndenge nini sikoyo évolution oyo eza ndenge nini bacomédien bana biloko ebele ya kotuna bango kenda kotuna obala te mpo anini wana bana combien oza na boye wana etali yo na nini
wana penza namona ba question wana bana combien obala te ya ba question moko ba na ebita batu msusu bazoka ngondeni oui émission bongo pe ko yiko zala meilleur comédien oyambi comédien il faut tout naye obanda ndenge nini évolution za ndeni pour le lokombo esalama ndeni naye ba te so ibopoza ba question ngo ndenge nini vraiment hein modifier moi muke façon kotunelaka ba question oliaki ofutaki boye soko lingo salisa mutu na ndenge ya calme na ndenge ya bien ekozala pe bien makasi voilà bande voilà toko sanakate net o leader kamisa auto sala tala ndenge pesi Lisboy mobimba ki pelekese sama kuna azoloba esobe kuna posa lela na émission aleli atangi alobi ke guide amisa bongisaka te tout ça guide amis changer façon ya kopozaka ba question na kati émission obota osala boye eza n'importance moti vraiment eza n'importance te ozana bana combien posa na bango nini eza n'importance te yo tuna banda wapi évolution ezane nini ezozanga pourquoi nyonso wana esalaka bien makasi. Merci beaucoup ezaki wabino José Yungu l'homme simple esobe kabaka pembongo na bato zo travailler na bango ekosala bien. Merci beaucoup eza conseil ya libota mobimba ndeko so ipo kaba kolingate bato nyonso ba remarquer ke okabaka boy soki opesi okoto droite mo et gauche monate soko opesi gauche droite pe monate ekosala bien makasi ke okenda soko opesa oche yango boy ozomona droite pe mona eza malamu mingi te bandeko na ngai vraiment botika malamu ezaki wabino José Yungu main simple soki non s'abonnate conseil gratuit. Abonnez-vous massivement, partagez, likez et vous allez bien. De côté Nambala ce matin. Bye bye. Mokile yango mutu asala yango abetela yango tolo boye te. Me yo so mokilo matisa yango na mutu mpo na nini ndeko? Eza nini? Kitisa yango ko okobeta tolo mpo na nini? Ye moko akela abetela yango ata tolo boye te. Ye tampo